Batata, bamama, bandeko, topesi bino mbote, bipa ibiso bozuli bakwa kolanda biso, ndenge tolobaka tokomi na tamu ya équipe nationale, encore une fois, mbote. Équipe nationale boyebi, ebetaka chaque jour te, calendrier équipe nationale et banaka, soki match yali tokobeta. Lelo, toye kobeta match, équipe nationale, na mai politique moko ya République démocratique du Congo. Boyebi pe malamu, obo mesana botala bitando ike. Eza bongo ndeko Fidèle Tingombai, azana biso aleo na plateau. Ndeko Fidèle Tingombai, azalaka député national élu na 2006, puis 2011, 2 fois élu. Ndeko Fidèle Tingombai, azalaka président de la commission PAJ dans l'Assemblée nationale. Azalaka ministre délégué près du premier ministre dans le gouvernement ya Sami Badi Bangantita. Lelo to mbie na équipe nationale. Ndeko Fidèle Tingombai, mbote. Mbote na équipe nationale na côté sur na terrain na bino on a venu na beta balle na bino na pesi bino mbote et puis na profiter d'entrée de jeu na pesa na présenter bavé ya anniversaire ya Gilles Ndeko Gilles Boulembi. Merci. Alors équipe nationale tous en maman Sylvie Bongo comme d'habitude tous en maman Afrika Mujinga azana bisowa na équipe nationale. Alors Ndeko Fidèle Tingombai to banda masolo na biso okoma wapi obunga boye pona nini kimia tangwa molai boye Ndeko Fidèle Tingombai. Merci Gilles. Nazali acteur politique. Nazali acteur politique ndenge mokolobi nazali élu 2 fois. Meilleur élu 2 fois dans la séquence électorale à Bongandanga, dans la province actuelle à Mongala. Nazalaki présidenté de la commission PAJ. Dengue autour de l'Oban, na corrigé en moqué. Dans le premier mandat, nazalaki deuxième vice-président de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Mais dans le deuxième mandat, pendant 7 ans, nazalaki rapporteur toujours dans la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Après, on a commis ministre auprès du Premier ministre. Mais lelo, nazongi sunandako oyo ngana bandaka kosala depuis 2003 comme conseiller économique et président de la vice-président de la République Jean-Pierre Bemba. En 2006, hein? De 2003 à 2006, nous allons conseil économique à Jean-Pierre Bemba, les Razalaki qui vice-président de la République. Chargé de conflit. Questions économiques et financières. Nazongaki na Sami Badi Banga comme ministre. Son Excellence Ndeko Jean-Michel Samalukonde a sengi ba service nangai tozala naye alors naza na ba fonction apesinga ba fonction ya conseil principal ya premier ministre ndesika nazali makamba malamu ezali puis kuna osala ka musala wana te nazo représenter primature na service spécialisé à présidence de la République notamment le conseil présidentiel de veille stratégique, na honorable coordonnateur François Mwamba. Nous avons représenté les sous-primatures dans la Caisse nationale de péréquation. Et puis nous avons les sous-représentants, toujours la primature, dans la conférence des gouverneurs de province. Donc, si vous voulez, nous autour nangai na koloba, mais na lingité na bimisa. Alors pourquoi ce long silence? Pour aller au Bungi Boy, au lebi politique ou silence c'était là qu'on a vu ça yo on a fonction na uti ko pesa yo na senga toki puis senga concentration mais là qu'on est là que ça na ngonga nango na kanisi oyo to sali na kati ya ba bureau ezali belé mais siko toujours kende na ma mécanique oyo tokoloba libanda par rapport na makambo eza na kati na oyo toyebi na note tokobanda koloba puis neti équipe nationale s'aligne déjà pendant la compétition toza na bino ti na suka Mama Sylvie Honorable Fidèle Tingombai na sepeli parce que isali tant moulaï hein ngai na zalaka adepte bato balobaka Jésus atabota mara na Bethléem mais babengaki Jésus de Nazareth. Donc yopé soto biso extrapoler
ozali Tingombai de Bongandanga bongo. Exact. Ba biloko nyonso tangi lelo na ba province ndenge za démembré province à Mongala eza moko ya ba dernière province olobi za na caisse à péréquation aux contribution nango certainement l'économie en mboka à zéro na kanisa ce qui n'a exagéré au corriger nga pose la kati exagéré au banzete belé ba isa biloko mususu bon la yebi banzete na yango de bota ba problème na ba chinois to ozlo bango ya moko mais na nyonso tangi wana boy ba poste wana de to tangi misapi ya loboko boy sili na osila eloko nyo memi pour la province na yo Mongala mais particulièrement na Bongandanga est-ce que ba pesio 2 fois mandat ya député national. Mama Sylvie oza molobeli monene o batu bayebi. Po yebi rôle nini mutu na mutu ko sala pour le développement ya mboka. Onga nazo sala eza déjà ebele pour na contribuer na vote ya ba loi. Par exemple les nazaki na parlement. Biloko na tangi liyo caisse nationale de péréquation. Ezali structure outil na constitution et comme une loi organique pour l'État a payé sa caisse 10% et un bon budget chaque année. Et le budget les 16 milliards de dollars, il faut 1 milliard 600 millions de dollars et ils allaient affecter la caisse nationale de péréquation pour un équilibre. Il y a la province, il y a l'entité territoriale décentralisée. La province, où ils allaient na bozuité. Donc, Mongala, il y a ETD, entité territoriale décentralisée. Où ils allaient na bozuité, où ils allaient na revenu mouké, où ils allaient na infrastructure T. Il faut qu'on finance le projet qu'on a pas eu comme au même niveau que la province pour des raisons d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a rôle dans pour n'engager. J'estime que comme un vice-président de la commission PAJ, j'ai contribué comme français au rôle nangai en ce moment-là ezalaki yangwana. Bon bah misala mususu ezali on a sala au quotidien. Ce que poser une question là on est na sali. Bon ngate na rolo ba peut-être que l'examen micro baladeur na niveau ya bongandanga mais ngai na ko sala net nzelate. Na ko sala net école te poser rôle ya député te poser rôle nangai te. On est allé rôle. En tout cas, moi minimum, comme individu, comme notabilité, il y a Bongandanga, comme moi somi ya Bongandanga, non comme l'État, il y a ma biloka Mike. L'air n'a député. Par exemple, pour aux autres par rapport à Ndenge Nazaraki. Et attendez, je ne sais même pas la dernière fois que j'ai Bongandanga quand. Non, il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, le mois prochain. Il y a radio communautaire. Ngaza Moutalibo, so na koti sakango na Bongandanga. Radio communautaire. Nazaraki parmi les rares personnes, batindi véhicules, camions, Namboka, au Félé. Oui, mais Marabatou. Nous allons qui, parmi les rares personnes, Oyo Basombi Manzanza. Au lieu Otonganda ko ya Yomoko, ou bien na Bongisanda ko ya papa nanga e beba. Na Bonganda, mais nazo pesa na école, nazo pesa na ba église, nazo pesa ba jeune pour batia na stade na bango, batia na ba école na bango, c'est ce que je fais. Centre de santé, ezangi moi Linzanza. Au bois que moi Manzanza pour profiter dans toute la communauté. Talama biloka Mike pour na rotanga nyoso wate, mais moi biloka Mike oyo na banda ko sala comme député national de l'opposition politique pendant 12 ans. Ils allaient pour ceux qui n'ont insisté le Rwanda député à opposition dans le contexte c'est aux que non a régime président Kabila. Par rapport à député national et à la majorité, ils ont gagné des boutons à mouiller. Parce qu'ils ont mobilité. Ils ont gagné même l'élection. Parce que tant que moi, Mboka Sami Badi Banga, comme premier ministre, il y a un proche collaborateur. Puis, solo érosion, Babé Tarambala, Mbala Chitolo.
na mboka na bango kuna na Mbujimai asilisa yango parce que eza na fonction epesaki ye possibilité asala quelque chose nayebaka mandat na meza ye mokie mais na passage na oko ministre délégué auprès du premier ministre qui avait l'avantage de souffler na lito ya mokonzi ke kuna mwa pont eza te babwakelanga ta pont na mboka nanga est-ce que passage na eprofitaki nini na Mongala pe na place yo bimeli oyebi ministre akozwa décision mpona kokunda érosion te ministre alamuka bazwa décision eza programme ya gouvernement il y a programme ya gouvernement mpona koaménager territoire mpona baroute ya dessert agricole soki premier ministre azalaki na chance ya kozwa marché wana atinda yango mpona érosion place otangi c'est une chance et puis il est premier ministre mais comme ministre délégué auprès du premier ministre nazalaki conforme nazalaki kolanda ce qui est prévu à niveau gouvernement ce qui est prévu par rapport à l'attribution nangai ce qui est prévu na proximité nangai na premier ministre pour tout ça là le minimum na temps que tout ça là qui je ne peux pas me jeter de fleurs mais ma collègue autozaki na le gouvernement estimait que j'étais un élément très important na pembeni ya premier ministre Badibanga. Honorable Fidèle Tsingombai, koyoka yokoloba ya solo lobi mingi kasi ontuneza lelo oyo soki tolobi totala état ya Mongala en général totala pe esika oyo outi tokopesa yango tokoestime ezovivre ndenge nini natuni bongo pamba te po nungu ebimaka mwa mingi na ngambo kuna tomonaka mingi mpenza baprédateur mingi bayaka oyo bazwaka mingi misala oyo esengeli esalama na ndenge ya leta kolobi baprojet kota me baprojet kokota ndenge nini soki oyo ndambo ezali ya leta oyo esengeli kosala po edévelopper province bato mingi bazosakapare nango tribalisme epai mobulu epai kasi bino bozo contribuer mingi pour na développement mboka oza wana pembeni ya premier ministre ozosala pe mingi ba fonction pe belé kasi ozosisa makambo wana te lolenge ni développement ekota na ngambo na mama Mujinga na sepe na motuna na yo po ubandi na momoko wana oyo ezali mosoko tangi yango siko na lisala na province de la Mongala soko zongi na ngona bongandanga tout de suite bamoni mutu prédation na prédateur soko tangi yango na Mongala tozali wana tia ba unité na téléphone na yo obenga n'importe qui na province de la Mongala obenga na territoire ya bongandanga prédation ya mboka na bino bo constater ngo ndenge nini et qui est le prédateur chef bino moko bozwa réponse nzoka nde batu ba na poste ya ko développer mboka na biso basali okotia maboko mingi soza na niveau exécutif ndenge bozoloba c'est vrai pour cause peut-être na moyen ma moké koleka soko zali na côté ya parlement bon ezate nazoloba pona tanga kombo ya batute mais naza réaliste pe naza mutabosembo na kula na vérité na bakolisa ngai na ndenge ya molongo na otanga neti vice ministre ya budget c'est un frère ressortissant bongandanga azali siko na gouvernement il a le minimum de moyens par rapport à Sika Azali. Pe moi ndamba azo tinda. Bato ndengo na tolingi. Moi bato ndengo na ndi to collaborer na bango. Pe moi conseil soki ezali oyoki moi likambo. Moi mukanda soki ezali ndeko. Yo mutoza Sika wana zwana na kaso yo talana nango. Soki a vérifier amoni que ça vrai, ça peut profitable pour la province ya Mongala, pe territoire ya Bongandanga. En tout cas, il lisait beaucoup moins pour ne citer que lui, pour n'aller voir ça l'émission en équipe nationale, puis n'aller pour la vérité, à Osamusane. Pour n'aller comme tu es banipé, dès que tu as la kuna, Ngazala qui élu indépendant, le meilleur élu indépendant en 2006, 5 ans après,
toke suma mekani nabimaki na Élysée bokumona nabimaki na ndeko Robert Bopolo ndeko Bopolo santé za bien te Élysée a continué pendant 2018 bino boye bimaka maundenge leki so zana sima do fete ozana sima ya bato yu basali ba prédation na mboka te yozate mais ndenge tozokende nakanisi ba ndeko net ba Élysée bokumona na ba ndeko musupe to luka to kena bango bitumba na to gagner encore ndenge to mesana ko gagner en bonne et due forme na bamboko biso mo to yebi banzela misala ndenge zo salema soko ke lelo na mboka au mona mabokeseni muke par rapport na ndenge zalaki mo liboso. Il faut qu'on reconnaisse vraiment ma mérite, il faut reconnaître. Alors, tu évolues. En tout cas, coup de chapeau. Alors, tu évolues de Confidèle Mumbai. Tu as en 2023. Zambé Mogaïbi. Alors, après l'élection. En général, surtout, tu as dit que la constat, la province à Mongala, c'est la province sous-développée. Comme d'autres. Mais, il y a pour exemple ta province à Mongala. Mais le constat au Bissot c'est que au lieu de penser dans le développement à Mongala, les acteurs politiques à Mongala passent leur temps dans le tiraillement, dans le conflit. Entre-temps, la province s'enfonce. Quelle stratégie pour nous à Mongala? Gilles, Ngana Bino na ba Mama Sylvie, tout ça la mission de l'autre. Et puis, bon, mon appel ba politicien bien les balika devant, bino la ba mission. Bon, mon a tout modèle. Les gens agités, les gens qui sont pressés pour au lit à biloko. Il faut lamba d'abord, au lambi, au tchekoni, au lambi, aux huitana yo, soit qui monte au pelato, au tchemou pépé. Tibiloko ebeli o longoli yango na moto tie pembele kitama moto kaboli bana bolei botondi mais batu oyo race moko ya bandeko moko baye na bamboko ya biso nataka Mongala te okomona bango na ba province mususu les agitateurs pressés parce qu'on poser une question omona bango na ba miso azo dévier ba question mais il y a un calcul pour un intérêt égoïste individuel. Je vais vous donner un exemple. Namboka, na sa elo kote. Mais soki na sombi manzanza. Olina salango na ndako ya ngai. Be ya papa na ngai tika etoboka. Na se permettre na salango pour na communauté wa bileki. Batu bazo sala ba problème, ba tiraillement, toyebi bango. Si vous avez bango, tu encerclé bango. Comme na eto. To yebi bango, population yebi bango, na yebsa ki yo question ki na pesi yo. Na charger ba unité, na charger ba méga na appareil na yo. Osa elanga musala wana, pona osala ngo, kala mingi te soto sisi ya. Bosa boliksa micro balade mais à distance. Mais ça recherche la leadership. Ce sont des gens pressés. Le leadership va sont baraté. Mais il faut pas qu'on dise que le leadership est kimio. Pour eux, le leader honoraire. Pour ceux qui sont honoraires, ils ont une fonction. Au bien, agitateur, bon, on a le poteau. Peut-être parce que yongo ngano eseleki okoma ya kala okomba mayakala bamsu ba ko benga même ba bois mort. Bato bazotalela lelo bato biso na kotanga kombo parce que toyambaki moko somi ya Mongala azwaki maloba honorable Noël Boutakile il y a conflit il y a génération ils a ba vieux bazondima te ke ngala na bango komi koleka déjà hein ils a le quoi biso to na presse l'autre ko wanga la te ke za ba l'équipe ba yé hein mais dis-moi yo kutana wate mengana nazo soka yo très courageux, très intelligent,
na minute au flambeau ya monga les ama boko na e. Exact. Et il a awa lo ba ke ya ko sa liste. Parce que liste wana ya relativement tellement ye balingi na population. Balingi na population ko zonge pa na ko tuna to voter nani na nani. Pe na moment wana ceux qui y a la kisi bato ya ko la kisa de bango de ba ko ma liste ozo tanga belize beaucoup mona nyoso tanga les aka pam. Ce qu'on a bien tenu jeune yo bonga les autres tali la mikono. Et puis pour compléter maman Sylvie comme ça on répond malamoko alors bah que Yaza c'est lui le leader. Voilà. Il y a bon le leadership ne s'achète pas. Ne se marchande pas. Noël ne vaut rien. Ndima que makabo change à quatre. Noël n'est pas connu. Mais yo ndembo Zela maman Sylvie pour tangi comme ya leki Noël. Noël ne pèse pas. Noël n'a pas fait des élections classiques. Oh yo ngana sala élection ya CI, CNIT, CI. Élection il y a 2006 à CI. Tingomba zaki le meilleur élu à Bongandanga indépendant. Élection en 2011, bourrage d'urne. Pas pasteur Ngoy Mulunda. Ndeko, vice-président Njoli. Ndeko nayo. Ndeko na biso. Ata pasteur Ngoy Mulunda. Ndeko penanga. Na Congolais. Des pères et des mères. Élection en 2018 na Bongandanga. Mais autant de liste. Élection dans la liste. Pour ni bomi funda boyko. Yango na oyi soza agité. Au commettre ba erreur. Ce qui otangi te. Et bela ba voana yaki na ona yonde moto. Ya empêcha ki bino bozwa. Maman Sylvie, ozali en face na mutu ya mituya. Na maîtrise ya finance, ya classe. Et pas na ngai ba données statistiques nyonso tonda na kati ya pare na ngai. Yango esali pe ke lelo yo na primature naza na kati ya coordination d'activité opérationnelle ya CENI, ONIP na Institut national de la statistique na kati ya mutualisation. Oyoki ngai élection ya 2018 pour les circonscriptions électorales yo sozo résultat l'air nanga zo sakula bato bazozela ne fils que donner outa na bureau bien na centre de vote et comme en antenne ngonge betiawa pour na liste oyo sala lizo nango mais liste wana mama tout monde a brouillon nango tout monde copie nango et to yebi mécanisme ndenge basala ki yango. Maman Fouka, dis-moi quand même que quand au sacre il y a monseigneur Selema qui muto balande le quoi yé hein on va bakoti tina tarmac parce que biso zo ki ba image bakoti bandeko ya mongala ba kanga même avion mais maki mwana mboka te pesa bandeko bazokota na ba vie politique lelo conseil o bazotia ba bâche bazotia ba polo pour soi-disant ou ranger foule zo signe hein encre indélébile au tchala musapi ya mutu moka yena manifestation X bon benga siko manifestation Y tuna bato wala kisa misapi bon mona tâche ya encre indélébile eza wana conviction ezate na bato ebele et puis net na bamboka mama na mboka activité ezate moindre événement bato bakimi bandako baye kotala. Ce n'est pas ça l'électorat. Ce n'est pas ça aura. C'est ça. Territoire à Bongandanga. Parmi les élus, pour Baza 3, la nationale, Moutaleki Élysée beaucoup moins dans l'activité à Zate. Moi, je ne suis pas élu. Quelle voix? Voix où ils ont porté. Oyebi, Okeba,
Vous avez affaire aux gens sérieux. Tous en manquant dans la légèreté. Pour vérifier les cambos, il y a des journalistes et ma casse d'investigation. Et ça, tout ce que kanaba commentaire à salon. Bokei binomoko ou bien bobengi les lobengi 2 personnes. Lobi kuna bengi 3-4 personnes. C'est ça sondage. Ce qu'on lingi peut chanter moi représentatif. Obengi 5, 10, 15 personnes. Bonjour réponse. Ngaza kuna te. Maman Africa. Beaucoup moins nazo mené. Mais je crois que ceux qui un grand monsieur le quoi professeur Vundo était pema quoi tel habité moi non balo maghreb nae akambangai asungangai epolengai c'est que le monsieur Vundo était pema ko. Ah c'est que moi mukazo beta mbunda mikolo bazobina. Maman Sylvie, otangi professeur Vundo était pema ko. Yé mutamemanga na vie politique nazaki na 23 ans. Ngana Zalaki, assistant économique et financier, directeur du cabinet chef de l'État, Mobutu, qui s'appelait Vundawe. Le vrai Vundawe. Le vrai. Pour Tanguy Sabato, Belé à Congo. On a besoin de Jean Lucien Boussa. Boussa Tomba, Jean Lucien. Nous sommes les jeunes. Autour il y a professeur Vundawe. Le véritable VTP. Au point tanga, pour signer. A tu as mis sa pine pour l'école à papier. Pour y avoir virgule sur les en place nango. Ce n'est pas les Vundawe, notre icône, votre icône. Au babi ici la fenêtre. Par les gens que vous connaissez. Moi, je suis fidèle. Au tango, comme ici, aux acquis les maires élus, na CI, au salaki élection, il y a Kondo Abe Malumalu, au sali élection. Il y a pasteur Ngoy Mulunda. Lelo oyope tozomi lengi la na maponami. Tokomi na mikolo etikali mukie 3-4 mois toki na maponami. Ozobanza na décembre. Ozobanza ndenge nini élection kolika kuna na Mongala. Ah bozonzi mama nanu te. Leader tozomona te. Tozoyeba te tokokende wapi tokosimba wapi. Maponami za pene awa. Obanzi nini pona Mongala. Tozali organisé. Mutuso azolengela biloko net élection. Ndenga na yebi okoloba lobati. On appelle ce exemple. Pas plus tard que la semaine passée, les qui n'angaï Jean-Pierre Tingombay a au Canada, à la Chine, à Dubaï, consommons un bilot connaît la radio communautaire plus puissant, 1200 watts. Nous avons renforcé la radio Moussou na Mongala, notamment na Bongana. Autotikango déjà. Non, non, même pas. Même pas. Na émission que na Moutaliboso a radio communautaire na Bongandanga. Et puis na émission, mais ça là, il y a des conditions pour travailler. Et là, on était antenne à Vodacom. Dans beaucoup de gens ont clavier, téléphone, ils ont raté. Là, on a une élection en 2006. Il n'y avait rien. On a une valise satellitaire. Pour la radio Liberté, dans l'Isala, bâtonnet de la radio na bango, na ibsa kinga nazoya na mboka tel mukolo boye. Là, on a comme wana batu na kuti batu ba ozelangai. Pour la valise satellitaire, on a communiqué na radio. Moko, oya bemba zaki na l'Isala. Mais les lots, ils sont des moines. Na tiaba antenne à Vodacom na Mongana na village natal oyanga maison desservie par population belé na tina secteur mususu voisin boson janoa na ti lisusu na Yakata secteur te tribu ya moto boto tanga okinga Nazaraki député national de l'opposition politique à l'Assemblée nationale. Et là, on a yo kasi bato babosa na yo kuna bazolo ba yakai awa tokomena na campagne te mais soki na yo kisio banzembo oyo bazoyemba awa mais bango bazala décembre ko indépendant ah na décembre kende wa non ngango kende wapi ngazana premier ministre Sama Lukonde. Et ça, quel regroupement politique? Te boyeba.
pendant toute cette sortie officielle. Et bon, pour Nani, on a Sama Lukonde, Premier ministre. C'est bon, ça transhumance peut tout transhumance. Oui, vous avez un Premier ministre. Tant Jean-Pierre Bemba, vice-président, yo vice-président. Mais là, il y a couleur là. Tant Sami Azaki, aucun progressiste. Si quoi progressiste, c'est juste ok, ce qui est à cause. Maman Sylvie, vous avez les beautés à paix. Maman Sylvie, vous avez devant Moutamaye l'Indengo lobby. Par contre, vous avez moi, j'étais élu député indépendant en 2006. 2011, j'ai été comme président d'un parti politique au Yanga. Bien sûr, oh, le Bélapé, troisième round. Indépendant relécaté, le petit parti politique relécaté pour un seuil de représentativité exigé par la loi électorale, on a créé un regroupement politique AAP, Amour à venir et paix. Avec en collaboration avec l'Église du Christ au Congo, sous le leadership, il y a révérend professeur André Bokundwa, président de l'ICC. Tu as aligné Batou, tu as populaire, tu as raflé ma voix. Bokundwa, Nganayebi, n'a pas fait ce qu'on leur avait imposé à Sala. C'est ça la réalité. Pour vérifier quand l'entourage n'a pas ce beau temps que Mongala. Pour vérifier, après Kendo, Ngana Outa indépendant, et puis on a créé un parti politique, et puis on a créé un président de regroupement. Mais on a tout royaume. Donc on a un regroupement contre le regroupement et Zalakati. Parti politique Nangaï, et qu'on s'aligne dans le parti Moussous. Pour tous en a quatre, il y a un regroupement et un premier ministre. C'est logique. Voilà, Maman Africa, Maman Zagina Motuna Otuna. Motuna Nangezali, la stratégie nous a en place pour que lobby tobe tamasolo et le développement mongala. C'est vrai, tout ce qui est un projet, un concept, mais pour tout le monde, que projet est comme matérialisé, bana mongala pe ba comme ko dondo le quoi ba province mosuso, la stratégie nous tient en place pour mikolozo kena. La stratégie est bien. Nous développer un sur la tête pour ngogeza muke. Au niveau de la province de Mongala, Koyokana et Salama, parce qu'il y a 3 territoires. Territoire à Bumba, territoire à Lissala, et territoire à Bungananga. Alors, pendant les autres mandats, Oyotekoleka, gouverneur de province, de façon rotative. Ok? Liboso Ezalaki gouverneur, ressortissant à territoire à Lissala, à l'Eka. Yami Balé, Netisiko, Ezali, ressortissant, il y a territoire à Bumba. Yami Sato, il y a ressortissant, il y a territoire à Bunga Nanga, territoire à Nanga. Masolo Ezali déjà, pour Tobanda, pour tout gouverneur, ressortissant à Bunga Nanga, Tobanda ko préparer des députés provinciaux crédibles et non Bato Bino Boyebi. Bato Boyebi. Toujours ça, la siko musala pour na bana auto tinda bango ba classe pour biso tinda bana batanga ba classe na université à Lisala bana wana to baziye bani déjà na terrain ba bima ba députés provinciaux yo soko y un esprit ya ko pesa mbongo a voter yote a voter gouverneur au biso tozo pona cette fois pour te corriger ba erreur o ya kozala représentant il y a province mais ressortissant il y a biso il y a Bongandanga to encadrer pour oyo tomoni et ça la maïsoute pour la province de la biso oyo opération retour to mona ezali croix oh liste vous avez sauté donc on peut pas développer toutes les stratégies dans l'émission Mouké. Voilà fidèle Tingoma de Konabiso na 2006 vous avez maire élu 2011 maire élu siko lobby aux aucun regroupement il y a premier ministre alors on a tout na ba chance na les andé parce que à 6 mois des élections si on a tout n'ont pas batté il y a un leader voilà lobby il y a une autre ça autre ba chance na les andé leader yango na bona nga otanga kombo ya bato papa Gilles leader aza na regroupement ni au tu vois pe azokende wapi bona kasi ba leader ba proclamer ka leader te leader a outi na parti nini auti na classe politique nini ayebani modèle nini
comportement naïe vis-à-vis de tierces personnes, les andengeni, aza conflictuel, est-ce qu'elle sera bien abattu, est-ce qu'elle a maillé, moto, est-ce que maillé la classe, est-ce que tout ça, leadership va son baraté. Population doit payer ça quand bende. Mais il y a des populations qui payent ngwende. Mais na lingi honorable Tingomba et tout que la Maman Sylvie na lingi vraiment la population on a qu'indépendant place wana ou la karabiso mais on dit ma peta on a oya na ba vie contraire na confronté ngo na yo. Té na pesa yo promesse on a renouvelé. Au banda ko vérifier à distance avant na sombela yo ticket. On a préparé yo tipoy, au matin, au sentir na elengia tipoy. Te babi par au matin. To sala bangizi au matin. Non matin. Pe egolega na malam au matin. Ba opesa autorisation. Après si on continue à mailler pour enzeler zate, mailler sur quel te ba moyen logistique ezali que personne ne vous trompe. Soko longo awa pour que bongandanga au que avion okiti na lisala. So lingo traverser na bongandanga ezali rive gauche, canot rapide ezali. Moi j'ai un canot rapide. 25 minutes au commune à port au place de Tingomba. Le pango na ezali au côté. Après bongama lata coupé au matamoto pour banzela dans le cadre du programme 145 territoires deuxième palier nango babungisa banzela et aussi là na makambo ya ba école la centre de santé qu'on a beau bénéficier quand même non to bénéficier tellement za wana na omona makambo nyonso ndenge ezali kitoko programme kitoko que personne ne vous trompe tozwa ba occasion pour to communiquer na programme wana to beteli sur la société au booming ou ba chinois pour tout le monde, ceux qui et suscitera développement place Batouana Baïma. Ce total bien, booming wana, on dirait gestion nango, débat au salé là, bana monga là vraiment, non va se retrouver dans côté. Bino en tant que donc le bien leader, les bateaux wana maluba ko lobana o etali province. L'issue n'a bien vis-à-vis investisseurs wana izandengeni. En civil, nga juriste te. Ok? Nga sali classe oyo ba gérer ba créer ka compagnie pe ba gérer ka compagnie. Ba société eza na structure nango, eza na ba kambi nango, s'il faut ba futa ba taxe ba futa. Mais interférence ya bato yo personne autre que ça dans la société pour aux 8 mois étiquette politique ou ya kokota na société ya mazo sala ke population se retrouve ce qui na mimi yo na Bongandanga territoire de Bongandanga na mboka mo babengi ngo yakata okoyoka mawa ndenge compagnie wana ezokata banzete ya mboka nzete ya boye o mususu diamètre nango so za na ngambo kuna ngai kotoyo to mona yote po tronc ya grimi wana eleki munene na nzete ya mike po nzete bakona yango kola koma munene au moins un siècle pe koma na niveau wana mais na tango bazo raser sort ya autochtone ezanini d'abord pour na nefisi bambinzo fils que moi banyama pour bazana ba revenu mususu te ba cueillette la pêche na élevage sort na ngozali et derrière réchauffement climatique et pas sort ba ndeko ngozali mais yo aucun de s'interférer na ba point de vue politique le couleur ba compagnie aux alliés censés et ça la restitution ou bien ba privilégier environnement bango bazali ko évoluer na population autochtone kende kuno komona ndenge nini ba travailleurs la société booming bazolala contre montagne ya banzete il faut tokota wanto komata ti pa chef de l'état et ça pour na kobebisa climat des affaires te toujours luka ba business o ezali gagnant chinois a gagné Congo a gagné. Mais Chinois a gagné, Congo a gagné par rapport à booming. Comment expliquer une grande société comme booming,
ne verse que 23 000 à 26 000 dollars dans le gouvernorat ya Mongala, avec tous les besoins au gouvernorat Zanam. Ndeko Gilles, j'ai fait partie de la commission Moko où ils allaient qui la contrôle de contrat chinois, convention, il y a RDC, il y a chinois. Hein? L'air toujours ça va discussion. Nous avons représenté primature, vient en Moko, Baipon, a représenté le président de la République. Interlocuteur baza en face nabiso. Kaka ba Congolais, les tokomi na point moko boto bimisi ba chiffres, déséquilibre ezala. Congolais ndeko na yo azo défendre chinois. Pour question l'équipe maka c'est pas chinois. Congolais comme te yote. To poser question na ba représentant ya Chine. Yote. Na kota na ba détail te ba interférence politique na ba entreprise. Oyo ko s'installer par nabiso. Oyo population il faut pas profiter nango, l'état peut profiter nango en termes d'emploi, na ba impôt. OK? Bandeko nabiso ba prédateur. Aucune responsabilité sociétale, ba aucune responsabilité parce que ba prédateur bazo kende ko kosa bango que c'est nous qui sommes ici, tala na influence bo na yaki kutu na policier aza na libanda. Oh. Quand à niveau là, merci. Parce qu'il nous reste 10 minutes. On fait ça. Policier, oui. Namboka, ba policier, nangeza ba tamboka. Voilà. Parce que vous l'avez mis tombé bimara facilement. Tout non. Mais tokola kuna tobota makuna. Merci ndeko Fidel Tingomba. Tout na policier na minduki. Tout na 10 minutes. Moko moko tuna question moko. Maman Africa, maman Sylvie et puis tout c'est question nga souke ezali ndeko Fidel. Koyoka okoloba makamotali ba contrat wani zaka exemple contrat chinois mais ba entreprise pese belé ou tozalango en partenariat ba mesure préventive nini ozozwa po yo penzo zalaki moko ou assistaki na moko ba discussion wana ba mesure préventive nini bozozwa po été et se répéter té car pona mongala té peut-être na ba province mususu peut-être pe na capitale pour tout kala na ba partenariat gagnant wana ezala les deux côtés ata ba PPPP et salama malamu na ndenge sengeli ngai nazali so na lobby comme homme d'état na kolobane papa Kengo adonda banda koloba l'état ne se plaint pas na se plaindre te o salami ata président de la République o yakuti Salama. Mais à partir il y a commis, à partir au constater et ça la manisundengo anate. S'il faut corriger au bengi to lukavena papa boya na ah bosaki ndeni na société mususu so na zongela makambo ya contrat chinois société mususu 15% il y a part sociale la société wana ezana batumoko fictif. 15%. Ce qui revenait à 2 milliards annuels. 15% nango. Et que nama benga batumoko. Vous vous rendez compte? Et l'autre andengwana oti kangonde. Te plus jamais ça. Président de la République a sali difficilement pour amona la vérité wana. Pour la vérité bien les pesa qui caché. Ce qui te. L'air à Robanda deuxième mandat nae. Boumona ndenge ba contrat belé aux a révisé pour population à sentir le log balobaka gagnant ou bien win-win en anglais ndenge non et salema. Merci maman Sylvie. Dans le cas contraire en tout cas tokolinga mindele ba boma biso mais zamboka na biso tokufa ponango. Maman Sylvie. Ndé nazolanda wa oza candidat au Kozonga certainement en 2023 en décembre on devait ça ba électeur na yo ba voter yo mais kasi na présidence de la République ba pe sa président Tshisekedi mandat pour na ba pe ses chances pour la deuxième mandat bon autre mais on a voté dans le bâti c'est ça bilo to bunda na ngolo le c'est bunda président Tshisekedi banda kala to za na ba référence belé à ça qui est en opposition ce que ça bilo comme balé to misato pour lesquels il faut renouveler confiance parce que
nabi ke ba province na mino pezaka mingi ba province mo acquise mingi na opposition bango pa mamba ba majorité bango ba mingi pour na monter opposition opposo lo bana majorité faut total contexte so na lobaki opposition za to utaka na bango na opposition ngana lobi na sens que province lokola Mongala wana oui même à l'époque tozalaki na opposition na régime passé voilà le sikoyo toza na pouvoir biso na pouvoir nous na pouvoir hein oui donc président Félix so ba pesi bilo misato ko sala ke bana Mongala jour wana ba matongo ba voter président Félix misato kaka ba réalisation que ce qui ba moni bo ça saute aussi mais là ba liboso ezali ba résultat le programme à 145 territoires et pas na biso na Mongala bandako ya l'état au commune sika o identifier territoire angoyo eza resulté ce que ezali na habité état ni no décrire ango chance na biso ba pesi PNUD pour ça il a biso misala wana pe biso toza na kati kolanda ndenge makambo ngo Salema dans les mois qui suivent bon mona sikoyo ba résultat ndenge ni ba bando pesa ba clé na ba bénéficiaire au commune siko moni oh nino d'accord l'état yami balé ba école ezate ya ndako ndele tout ça chema pito biso ngo pito na poto tokozwa plus de 20 écoles avant l'élection. Plus de 20 écoles. Matériaux durables, tout. La centre de santé. Avant qu'à décembre. Décembre, ça je vous l'ai dit. C'est moi. Hein? Avant décembre. Beseko a bandi ko pesa clé dans le secteur Oyazui. Puni d'azuma retard, Oyaza côté na biso, azwaki retard pour na étude. Mais c'est bandi. Mais l'air bazo tia ba brique. On superposer ba brique bo mona te. Bo mona l'air ba sa ba inauguration avant décembre. Miloko na totika mona wote. Et tout en même temps. Tout en même temps. Malgré tout, les leaders ont semé les besoins. Moi, je suis bango ezate, besoin de Jean-Pierre Liao, besoin de Mama Bunda, besoin de Tingomba, besoin de Noël Botakile. Tout le monde a mis au luxe na Kinshasa. Donc il fallait que la bloc wana. Guaké. Guaké au maire, tout ça. Quand on est là, batu oyo bazalaki en face na ngai te. Pour aller avoir un opposant politique qui est arrivé à Félix Antoine Tshisekedi. Opposant politique, si on a un pouvoir, juger par rapport, ça a été délié par rapport à la situation dans la situation. Quand on a un kalate, pour na dette morale na o na mona, pe na décrire yote. Si on a une opposition actuelle, ba marché ils ont c'est que ça nga fort. Pour na ba marché te. Merci. Merci Fidèle. Merci. Nakotiko Boité, une question d'actualité bien sûr. Opposition conteste Denis Kadima. L'opposition dit non à la loi électorale. L'opposition dit non à la loi sur la répartition des sièges. On a un débat dans la plénière. Opposition à la sitting. Baboui, marche le 20 mai, empêché. Moïse Katumbi, empêché d'accéder au Congo central. Perquisition à Salomon et Moïse Katumbi. Et l'opposition annonce un grand meeting le 17 juin dans Saint-Thérèse dans Chili. Commentaire en 1 minute. Il y a Fidèle Timomba. Non, on peut ça. Nous avons encouragé l'opposant Salah Moussala Naïr. C'est l'opposition exacte. La majorité. Bonne chance. Mais le résultat est nul. Mais l'opposition a pété. Mais vous avez tenté de la manifestation. Non, Papa Gilles, aux Congolais, aux Moupanzi Sangwa Mounene. Nous avons tout ce qui m'a dans la ville à Kinshasa. Autoki ma zigzag comme ça pour l'issa c'est ça. T'es na comment le pouvoir na utaka wana na bambango Gilles naza rapporteur à la commission PJ. Toujours voté loi. Opposition beaucoup voté. Na commission PJ bazo yebsanga il fallait na signer na beaucoup na président ya commission na rapporteur. Tingomba tu dois signer ngabi quoi? Et puis nazo ba menace on les a aventure tout que na ba élection.
au contesté Kadima. Oui, makambo Kadima au sala. Makambo na sala. Ngaza na kati ya masolo wana maman. Pas plus tard qu'hier, jeudi, le 8, 30 000 kits au l'État congolais a sombaki pour la CENI, a resomba les sous-soutés. Nambongo wana pour la ONIP, tozu tout. Tout ça qui cérémonie lobby, va pécher ONIP. Ba moto, ba groupe électrogène, va pécher ONIP. Personnel technique formé par l'État congolais. Et outil na CENI. CENI est sous Moussala identité. Est-ce que tu reçois élection libre, démocratique et transparente le 20 crédible le 20 décembre 2023? Mais si vous avez élection salamina noté, vous avez jugé avant. Par rapport au travail qui a été fait. Mais si vous avez non, moi, je ne sais pas. Technique, si on a à mon côté, je prends un exemple. Loi sur la répartition des sièges. Kouamout, il n'y a pas eu enrôlement. Pourquoi on a oui, Kouamout, enrôlement, ça n'a pas été. Mais pour nous, c'est ça l'opposition commence à crier au scandale. Est-ce que Kouamout, ça la moins 1, moins 2? Ce n'est pas équitable parce qu'il y a une insécurité. Ce n'est pas équitable. Ou reconduire les minima aux Ezalaki déjà, pour ne pas frustrer les gens, et on va de l'avant. Parce que la sécurité, on est... Il faut faire des explications aux populations lambda. Maman, prenez vos quatre émissions. Il faut... Bon, je m'incline. Merci. Rendez-vous le 20 décembre 2023. Merci. On espère qu'il n'y aura pas de députés nommés. Merci. Liste Gozalani sous-souté. Pour que tu aies une transhumance. Bauta côté mususu baya côté mususu batu wana mutu bayebisaka biso po bayande balakisa batu balobaka que président de la République Félix balongola ye ba invalider batu wana au moment venu to na 2011 na 2011 là tozaki na parler avec le président là to utaki na Genval pour créer rassemblement to zongi yombe to bima awa neti bapuku. Alors, Félix Ifak. Merci. Merci. Maman Sylvie, merci. Maman Afrika Mouchinga, merci. Anjikasa, merci. Jimmy Dide, merci. Merci. Ndebo Talibiso, équipe nationale Ezali, Egozala, P. Egozala Kakaka. Tokutani Mbalasima.